Bonjour, bonsoir, babone nyonso ya Adolia Kambi TV officiel ici que toi bibino. Juste wana bozo nanda vraiment Adolia Kambi. La s'encourage à zobéder na azosenga vraiment la bino pour s'abonner massivement à la chaîne na YouTube de la Kambi TV. Chaîne la bino vraiment vous a vraiment informé à temps réel 100% news parce que la Adolia Kambi TV la radio de TV d'Abili. Vraiment télévision vous s'abonnez, passer la caméra. Quand on dit abonné, on a que la s'encourage que le temps réel 100% rouge parce que la Adolia Kambi TV la radio de TV d'Abili. Vraiment télévision vous s'abonnez, la s'encourage vraiment salara. Bonsoir, babonné nyonso ya DATV officiel ici que je mivino exam la servante mino Adolia Kambi la s'encourage canal que TV et la non radio te na DATV toza toujours wana na kata Congo central précisément na Kimpese to ko zo bino ba terrain ezote kama awa mkono ngazote katemo ka boy ko lekanae a message na mingi médiaté atindinga na leka donc commentaire mingi en salle ezate tara la choc na lokolo na uti banda kinti Kimpese na la gomme na la gomme parce que na sac accident en moto pine matelenga na lokolo tout le monde que non boîte mukie donc na linga bino mingi bokoto bana Congo central au baza na Canada bana Congo central au boza na États-Unis bana Congo central au boza na Londres on a pesi bino mbote na beno vraiment to ye wana kona ko sala ka musala bino ba nyonso boza na diaspora o bo sepela vraiment ko soma mapangu na bino awa na Congo central précisément à biso tokiti lelo na bolimbisa ta commune Kotanga tokiti précisément awa na village à Kimpese bozoma toza toujours na macadam yango wana donc ingénieur pense à zobende biso macadam awa papa na biso alobi azana 4 terrains et tanjo nyonso bomo eza 4 terrains il y a 20 sur 20 et bandi awa place on telemi parce que ingénieur pense à tombo à caméra bomona place na betoneza des places ba terrain ya papa et bandi biso to tamsaka caméra azokata 20 sur 20 na $3,500 akata $3,500 20 sur 20 à bomo akiza boulevard 20 sur 20 ça tire 3,500 à débattre 3,500 à débattre mais ninga na sola kinaye alobi 2,500 p à kondimanaye donc azo suka mingi na 2,500 20 sur 20 bomoni que toza boulevard balobi totonga ba village na biso parce que ezo pesa fala bomoni kuna ngambu pe eza epa ndeko na biso a diaspora bomoni yenda tongi donc mingi bandeko baza a diaspora o bozana posa ya kosomba mabele na ba province na bino donc DATV eza wana po na bino to bandi déjà à Congo central toza toujours wana to ebisa bino to kene na bango donc ti place to mama babone so DATV bomoni ngambo wana donc eza ndeko na biso pe ya diaspora ndeng atongi wana en plus ça nani agence à construction etongeli pe eza pe ndeko na biso pe ya diaspora soko ni batongela onde batongeli mama na biso wana obengi kaka DATV biso to pesa numéro ya kolo ya agence à construction na tema pe azande ko na biso diaspora bosolaka na ndenga bien parce que bino boyebi bosolaka donc boyebi ke ndenge mbongo ezalaka pasi awa toza na 4 terrains bon biso toza vraiment na macadam papa Chango na $3,500 à débattre azozwa 2,500 de suka donc bobanga prité donc mutu pas en chance na moi pe acheter 2,500 wana mais yemoko a akiti lisusu na se donc wana nga na pesi ka malobo ya pesi mutu pe akota sa chance na ye papa akiti bozomona toza toujours wana na commune ya yoka nzambe bolimbisa nga nzambe ida Kinshasa ezanga toza toujours kaka na Congo central précisément na Kimpese bomoni papa zokata eza 4 terrains dimension zokata eza 20 sur 20 nda zokata ngo na $3,500 alobi azosuka na 2,500 ba o nyonso bazali na poso soma mapango na Kimpese donc DATV asungi bino à travers la s'encourage
na ingénieur Ponce équipe à Dativi tokitaki na kati ya Kimpese awa donc tobaki totika bongo te toyekolakisa bino ba terrain oyo ezotekama awa na Kimpese propriétaire nango azali aza mikanda nango nyonso tellement que aboyo leka na TV yango de biso toye pona kolakisa bino à travers Dativi tobaki tokoma partout kala mingi te tozokota Dativi azokota makamba province ba onso ba kama pangu na Lubumbashi ba onso ba kama pangu na Bandundu ba onso ba kama pangu na Congo central ba onso ba kama pangu na Mbujimai donc nzamba azosala kala mingi te Dativi ezokota province biyo pe oyo oza na posa ya oteka lopangu na yo oza na posa ya oteka voiture na yo oza na posa ya ko sala promotion ya maison d'habillement na yo promotion ya parfumerie na yo biso toza toujours wana pona ko satisfaire ba besoin na bino donc la s'encourage na banaza moi musa na bino naza leki na bino partout moi na bino partout botindanga na kokene na bo santé mama benaliki au service traiteur de toutes les générations aux la fête na kati à Paris ko banga toza États-Unis Allemagne mama bena akendara partout ba abonné biso ya Allemagne na moni vraiment papa François na pesi mbote na bo santé na Londres mamukole la prêtresse Moté ma papa Noah maman merci beaucoup Kadeu Komaki na moni susu bokende ko s'abonner na Congo passe partout chaîne Nabino ça boza informé à temps réel chaîne Nabino ça que boza décider d'information il y a bien donc mes informations le kuta ils a vraiment mingi na Congo passe partout wana moni maman nangali dia kikita vraiment bon séjour hein oya kina kine le cas bien kuna à Paris pour zong na mabeye na yo Nzambe abatelo toza toujours wana 4 parcelles ya papa étendu yango yo boki déjà pris à pesi ba pona Dativi bino ba nyonso boza na Canada boza na États-Unis boza na Finlande Autriche boza na Jobourg boza na Cameroun boza na Italie boza partout dans le monde donc ba pona Dativi à Côte d'Ivoire o bolka osoma mapangu na ba province na bino la s'encourage na bino yo aye na kati ya Kimpese précisément na Congo central bazoteka ba terrain awa ils a 4 terrains azoteka 20 sur 20 na $3,500 à débattre mais 2,500 azozone bozomona ke mabele nanu basombite baloni na pondu pona ko garder espace na bango donc bokoto bo s'abonner massivement wana moni bon séjour à Dr Thierry bon séjour na bangai nyoso o ba ye bon séjour na mutoyo hein asali bolamu na Dativi vraiment Nzambe apambola yo vraiment abatisa please Nzambe pamba muto apesi biso ba t-shirt apesi biso ba kepi apesi biso ba caméra apesi biso ba micro donc naozanga maloba parce que bolamu eleki ebele Nzambe merci parce que na makasi na biso moto kokate juste on a senga bino bosambela toujours pour la s'encourage na bino bosambela pour nga botaka malgré na sala accident je suis là pour servir na zawana pour na salava musala tellement que na linga bino mingi na za kata Congo central le papa pe a proposé nga ba terrain zote kama na ebi que na za na souci na bino donc nazo sala bino mission ba terrain bino pe ba nyonso de abosomi na Kimpese bobanga na bino te po nde na osisa ambala moko soda makasi na go sala émission ya biloko construction na kiti et pas ba gesteur bino ba oboza en chantier na kati ya Kimpese na Congo central bobanga na bino te parce que na ministre otanga ba prix ya biloko nyonso ezoyebana donc na opesa bino pe na ba numéro ya bato yo bazoteka biloko wana na lingi bino mingi na pesi merci na ingénieur Ponce merci l'ingénieur Ponce asali que bilio ezala bien donc merci na ba nyonso ba soutenir Dativi merci na ba nyonso ba linganga merci na ba conseil na ba reproche na bino donc commentaire mingi osala ezate OK bomoni vraiment société na musala esali yango wana bomoni vraiment société na musala esali tozwa ki on ngambo wana talati libanda donc au pas za posa aza partout aza pe na Kinshasa aza pe na Congo central partout kaka so sepeli automola yo biso to pesa numéro papa biso diaspora na aya ko sala musande basali mama biso diaspora na bomona que batongeli vraiment propre donc commentaire mingi osate bonne soit Dativi bomoni na auto la sabino ba parcelle ya papa na biso o azoteka
na 3500 $. À 4 parcelles na boulevard à 4 3500 $. Et puis à Zoté Kango na 3500 $. À Zosuka na 2500 $. À Zosuka 2500 $. Comme on a filmé le terrain, on a préféré visiter le quartier. On a dit diaspora ba otonga. Donc, bonjour que diaspora azolo nanamboka. Je pense, s'il te plaît, sunganga, nengo buskote, zwelanga pe na sima, ba mona que za quartier mingi ba diaspora, nde bazotonga ba o nyonso ba linga kotonga na bamboka na bango. Donc, toza toujours kaka na kimpese na monisi bino ba terrain bazoteka na 3500, bazosuka 2500 pas propriétaire nango. Nangi pe bo comprendre quartier ngo bo mona nde ba linga pe bazotonga. Tout ça ka système à découverte. Botali terrain, peut botali ba quartier, commentaire ming ça les athées. Donc toujours visiter bino, toujours faire visiter bino quartier awa na Congo central, précisément toza awa na kati ya Kimpese bomoni biso ke makadam totiki yango po ba terrain na vraiment eza vraiment ba mapango a liboso ba o balinga mapango a coin ba o balinga mapango a boulevard ngonga yango yo bo benga numéro ya DATV na pesa bino numéro papa na biso François. Et ça vraiment bien ma casse pour na beau solo naie donc beau bang prité donc oh c'est bien nango à contacter ka numéro DATV to pesier pe numéro parce que ba o ba benga DATV que so ma pango na ba province donc nzamba sungi à travers passer Mbolemba to koti Congo central na baki na koka kotika bino bongote à terrain ezote kama na filon malgré na za choc na ngala lokolo. Nazoyaka toujours pour lancer la bino musala on a senga bino à chaque instant bo sambela ponanga bisika boza nzambe nanga a nzambe la bino abate la biso na papa na biso pense parce que biso moto koko sala te na makasi ya nzambe ne toko sala vraiment musala et komona na donc bo s'abonner massivement na DATV officiel bo partager ma vidéo bo liker. Donc ça la biso bien beau que peut s'abonner na Congo passe partout officiel abonné à DATV na bonne bino kombo yes beaucoup s'abonner kuna na Congo passe partout officiel et pas maman Lydia qui t'a boza décider ben mission kitoko ben mission éducatif vraiment boza vraiment ya ko sepela na Congo passe partout officiel donc kuna ba finga ate kuna sala ka marambo ya bien donc bozo mona ba o basombaki batie ba borné déjà bakati matiti na bango o pe basombaki batu bavandi donc commentaire mingi ça les athées bon que quartier batu de bazali biso to tambo biso ka malembe pour te faire visiter bino quartier malgré le collège ça la passe les hommes ça na pona donc faut na servir bino malgré na choc faut na sala ka musala donc nzambe nanga apambola bino vraiment et ça l'a bien beaucoup partager ma vidéo pour liker et ça la vraiment kitoko toza toujours na Congo central bon moi Congo central ba tonga biloko likolo ba construction sikeye ko na Congo central bana dia bande na biso diaspora ba zo investir na mboka félicitations na bino vraiment ba diaspora parce que misala ezomona na kati ya mboka donc ça bino vraiment bino de bosala que à travers nzambe na pambola bino bo investir pe na mboka donc nzambe na biso apambola bino ba abonné biso à DATV Espagne à Londres et à Italie donc mikolo mingi Congo central parce que naza na Congo central lobi to ki santu après ki santu to kengeba donc Kinshasa je pense jeudi nde na koko makin jeudi parce que to ko na mercredi to ko na pourquoi to ko na tango. Donc bomona quartier yango yo quartier yango bozomona ba chantier des otongama bande na biso diaspora bazotonga vraiment bomona ba construction à sika na kati ya Kimpese oyo comme de na toiture bazobeta batol et babeta mabaya donc olimbisa bazobeta mabaya donc basa charpente basa charpente batie ba antivol déjà obi étendu na yango etikali donc bon moi batie vraiment ba gister peu bazawa obanga na bino te ba gister bazawa donc
nazana bino donc bino ba nyonso boza chantier awa na Kimpese boza décidé bo s'abonner bokoto kana yebisi bino na linga bino mingi donc na linga tant besoin informer tant besoin tonga sala nga bien parce que ça là que mboka ezala évoluer donc yango nga pe na osunga bino na bémission na makaso nzamba opesanga donc na sunga pe ba oyo baza bandeko nanga oyo bazo investir na mboka on de la s'encourage à sala bomoni donc on a biso mususu ye wana atongi donc so ingénieur pense à temi ngambo na temi akobenda bino bomo ake quartier vraiment bato atir nigérienne ya Nigeria yango wana ezomonana tozaka toujours na boulevard 50 mètres na boulevard po makelele ya mituka ezoyokana awa. Ok, merci beaucoup wana to bapesi biso pe ok merci beaucoup bomoni que étendu na ye etikali nzela tout droit makadam donc problème ezate awa bozomona ke quartier mo ozotonga mana na kimia bo vivre on peut pas bien tala banzete na saison ningana parce que awa toza toujours na kati ya nature toza kati ya nature commentaire mingi osala ezate na Kimpese bino ba o nyonso bosepeli na terrain wana bino bato nyonso bolandi émission o sepeli na terrain wana papa na biso aokata eza 4 terrains aokata 20 sur 20 na $3,500 azosuka na 2,500 soko sepeli nango au contacter numéro ya Da TV biso to pesa numéro ya mutu oyo azoteka ngo bino mibale bosolola parce que biso tozana bana misana bino tant tokomaki dia na Kimpese bakifuna sepelisa babone nanga ba oyo bazalaka na posa ya osomba ba terrain na Kimpese boze ebele me boyeba ndenga obandela te la s'encourage na bino moi msa na bino leki na bino moi na bino donc azana po na bino. Merci l'ingénieur Ponce, merci à babonner à Da TV, merci à ma grande sœur chérie maman Cécile Moinjou na kata Belgique. Un gros bisou na yo. Maman Louise Mbombo Motema papa papi Mbanza. Donc je t'aime beaucoup. Biso ambino to mona ya prochain numéro pour no ke sala na babiloko ya construction na pesibino bye.